Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, na balandinion sur Fantastique Info. Totondisa bino esengo ya souhaiter bino pona mbula ya sika tobandi ya 2023. Ba meilleur V Nzambe na likolo asunga biso nyonso 2023 à l'année ya malamu. Tosengi na Nzambe apesa santé parce que sans santé eloko matunga tokosala ikozala te. Après sa santé et même la biso ouverture ebele. Pe biso chete na bino bopona Fantastique Info. Tozali wana pona ko accompagner bino 2023 bozwa vraiment ba rendez-vous ya makasi pe ba découverte makasi tokosalela bino. En image bozomona wana tozali na fleuve Congo. Tobandi yango na Maluku. Toujours avancé ti basa 20 km pour na toujours no ba paysage ya kitoko ya mboka na biso Congo. Pe toza na message ya kopesa ba congolais na ba congolais nyonso oyoyo bazali na makanisi ya mboka tango kosala ngo yango yo. Tango kosala programme na yo yango tozali lelo le 1er janvier 2023. Simba calendrier na yo si tu as agenda na pembeni sala programme soki esengi na kolona eloko tapa kolona ngo yango soki esengi na kosomba eloko lopangu esengeli yo ngonga kosomba ngo yango vraiment toyi kolamusa bino que tozalaka na esengo te ke toza na mboka ezali béni bozomona paysage ya fleuve Congo eza kuma kitoko tosuka kaka na komona te mais tosala mosala oyo ekobota mbuma ya kitoko na yango. Bandeko baza na domaine ya pêche ba pêcher bakanga bambisi pona ete balesa population. Bandeko baza na domaine ya agriculture basala bilanga pona balesa Congo na biso. Tozala kaka na lolendo te ya kolobaki mboko na biso ezali ya monene. Tozali na 2,345 machin carré ya superficie ya mboka na biso ezali malamu solo kasi esiki na biso congolaise pe congolais ya exploiter yango. Yeba ete soki tozali nde kozwa 10 hectares kozwa 20 hectares kozwa 30 hectares kozwa 104 hectares ozosala eloko te yeba ke ozocontribue pe na développement te ya Congo mboka na biso nyonso po ezali patrimoine commun Nzambe apesa biso. Ngai lokola bino tosenga Nzambe kozala bacomplete mais tobotama bayebisi soki ozali ke na mboka kitoko la République démocratique du Congo. Naye na message ya lelo le 1er janvier 2023 mpona koencourage bandeko nyonso oyoyo bazokolinga kodéveloppe misala na bango na Congo. Biso tozali mpona koaccompagne bino esiko esimbaki te na mbula ya 2020 2022 oyo eleki korevoir yango basheke wana biso mayele ya koyeba ndenge nini tokozala meilleur mpona ya mbula ya 2023. Bonne année na mabota na bino. Bonne année na bandeko nyonso oyoyo bazotia elika na bango ke kope kobonga lokola ndeko Lucien Bokite oyo azolobela bino na nzela ya Fantastique Info Télévision. 2023 ezala mbula ya malamu. 2023 ezala mbula ya ouverture ya makasi. Mbula ya 2023 ezala mbula ya opportunité bamakelo le dérangeaki na 2022 bameka mpe kolokela biso mawa na nzela ya Nzambe tosala misala pe tolonga ensemble. Bonne année ba maman, bonne année ba partenaire nyonso oyo bakompagnaki Fantastique Info na 2022 ezalaki facilité. Alors Nzambe asuki biso tokomi na 2023 ezala makasi mpona ya biso ezala année ya baouverture. Santé ezala malamu parce que sans santé tokosala eloko ya malonga te. Botala biso tokosalaka na moto de part et d'autre. Faut Nzambe apesa santé apesa makasi afin que totekisa biso davantage baopportunité ya koinvestir na Congo Kinshasa. Yo la biso pour la première fois saponaki na Fantastique Info te yebaki ozali na adresse ya mpona oyo etali développement oza na les besoins yeba lisolo makambo etali agriculture olingo yeba lisolo makambo etali pêche olingo yeba makambo etali élevage olingo yeba découvrir les sources de makambo etali immobilier ba opportunité ya sûr oyo ezali na ba retour te adresse ya malamu yango oyo. Adresse ya malamu yango ezali
yo mpo olingi otonga ndako na yo parceke suka ya moto esengaka suka ya moto te bandela moto foza investi na yo moko ma oinvesti okenda na poto kala oza profite osomba te yebaki fantastique info oyoki kosomba yo na kosomba na kotonga totongaka bandako te totongaka bastudio te tope tokoki kotika ndako ya monene oyo kovanda na yo na libota na kopita ozali na adresse ya malamu bopartage bachaîne na biso oyo asabonaki nanu te asabone verifie 2023 ezala nde moko ya malamu tokolakisa bino basurprise ebele tobakisi susu émission etali makambo kolamba tokotalisa bino yango baformation ekoya na domaine nyonso donc 2023 ezali année ya fantastique info oyo akovandisa développement topesi bino merci baami nyonso ya fantastique info bobosana te partager botala baémission oyo ya fantastique info en famille totiki bino ntango botala paysage kitoko na kati ya fleuve Congo. Merci beaucoup. Voilà, tolingaki to remercier ba partenaire biso nyonso oyo ba accompagnaki biso banda ebandeli aventure ya fantastique info. Topesi merci mingi na ONG Guillaume Nodoué ya ma présidente na biso mama docteur Justine Mosemba. Merci beaucoup na oyo sali pour na biso fantastique info obandaki na biso ebandeli osungi biso ti na soko tiki biso pe kaka te. Vraiment merci maman misala na yo ekende liboso lisusu. Voilà, donc topesi merci na maman Jolie Kiyedi. Merci beaucoup na ndenge opesa biso confiance na 2022 pe tosali makambo ebele vraiment nzambe akanisa yo. Merci na bandeko ya domaine Dadia na présidente na biso maman Françoise Nyanga. Vraiment ba merci ebele maman Françoise na ndenge accompagner biso. Merci na ba ndeko ya ferme Bomoko papa Ike accompagner biso. Merci na maman Micheline Lemisa il peut accompagner Kipiso na Mbula 2022. Otondi Samina Sengo ya kopisa merci ebele na ba papa na ba mama nyonso ya ku fantastique pour télévision na kati ya bilanga.cd. Voilà topesi ba mama nyonso na kati wana vraiment merci pour na geste pour vous manifester qui na fantastique info télévision. Voilà. Bandeko nyonso o bazomi na mboka Belgique, mama Sarah Mawete, mama Ngalula, mama Mado, vraiment merci mingi. Papa José na Belgique, ba mbote belé, merci pour na soutien na yo na fantastique info. Tozali vraiment ensemble. Voilà, na respect to pesi ba mbote na couple wamba, ba mbote belé. Maman Edwige Kalala, ba mbote belé na France. Maman Nelly de Belgique, Bambo Tebele, pour nous nyonso ça pour fantastique info et Kendri Liposo. Ensemble, les bien tout ça la découverte. Voilà. Maman Viviane Kingata, merci vraiment. ONG l'Éternel et ma bannière. On est ensemble au travail pour le développement et beaucoup de biso et le mona maman Viviane. Alors maman Antoinette Bongolo depuis Canada, Bambo Tebele pour na surtout la fantastique info. Toujours vous sentez des choses au Canada, papa Bernard Yume, Bambo Tebele depuis Canada, en Allemagne, maman Adrienne Loesi, merci pour la confiance. Missa les autres Malamu, maman, papa Jérémy Louba en Allemagne, Bambo Tebele, papa Alain Kabenenge, maman, papa Freddy Nkosi, Bambo Tebele. Alors, toujours à la niveau central. Na village qui Biavanga et pas maman Marthe
Maman Marthe Bambote Ebele na ngambo na yo parce que dosala pour Fantastique Info Zamba azongisela yo ebele. Maman Lady Bambote Ebele ba meilleur vœu. Maman Thérèse Liokona, maman Charlène, ONG les Chéribiens. Merci beaucoup, maman. Merci pour la nuit. On est ensemble pour travailler. On sera encore pour relancer. Makambo et Simba qui est en 2022 et Simba en 2023. Maman Micheline Lesaï, merci beaucoup. Merci pour la confiance. Alors, bande de sur agronome, papa ou accompagné qui puisse agronome Philippe, agronome Gobert, agronome Kango, agronome Robert, agronome Yala, Bambo de Bele 2023 à l'année Malam, une équipe n'a Mobimba, il y a Fantastique Info, ou accompagné Ingaï dans 2022, autres en a toujours travaillé, vraiment, bah merci Ebele, Jérémy Libois, Tita Zéphirin, Laure Bassois, vous allez vraiment Ebele, Eloge Lubaki, Vengambaka, Bandekono Sonachino, vous comprenez, c'est vraiment ensemble. Vous avez vu que la 2023, Makambo opération sur Malamu, Zambaba qui rapporte dans la Bino, vous allez ensemble.